Shalom, shalom, shalom. Ezalinga lisusu mama Julie. Ya souhaite bolingo ya émission Mon Parcours. Na yo pesa bino sombo tebele. Ne to bandaka ko banda histoire na biso ya lisolo moko. To pesa toujours na nzambe merci. Ne to lobaka mbalebele obena lobaka ne bandeli ya émission na nga nyonso to koloba ete kolala kola mkweza mo mesano te. Bomoni so bomoni biso to telembo to ape na kati ya misala to lamuka ke arnile msuponge ya kimalamu te to lamuki tongo to se retrouver na place to ya na musala. Kotele mabiso kotambola tozwa transport to komati na musala ezangolu na nzambe. Kotele makokota na musala kotele mande na telembo ezangolu na nzambe. Pona koyebisa ndeko moko maseko tutaka tolo te mikolo nyonso tu koloba ke non ndenge ezana ngai nga azala te ngai azalaka te. Vraiment tant on a partagé même na ba collègues na ngai ya ba sédoise to pe ya mindele surtout comment on a que histoire ezaka même moko histoire salama. Lelo na pesi so nzambe merci a pesi opportunité ya koyeba ko sa so émission on nzamba pambola bino batu boko landa ngai d'une manière ou d'une autre na poko to na tongo na butu na moi zalande ko partager parce que masungi oyo zo sunga biso. Nazo pesa susu communiquer mon ko be réclame to bien ndenge biso to sa publicité ezana mama na biso Thérèse Massamba oyo azana na ba ndako na ye mais spécialement za ndako moko eza na quartier Plaza oyo va na commune Antele ndako moko kitoko concession moko pene kitoko makasi piscine eza na kati makamnyo soto lingo ke na vacances soki yo zaka na Stockholm mais awa oyebi numéro mama biso za na honte benganga mama Julie na kopesa o numéro comme pe bato musu ba na pays étranger to pe na Kinshasa do bo benginga na kopesa bino numéro bo talandako ba prix eza ba prix ya bana nzambe donc boko sepela boko se passer ces jours moko ya bien transport ezali makamnyo surtout ezaka kalikambi ya koyokana donc voilà wana ezaki communiquer na biso mais sujet na biso tozolobela lelo ezali sujet oyo ezali ya kosala mabala oyo na ko expliquer ngona ebitende ni mabala oyo ezali ke biso batu ya poto tozo kende kosala mabala ya papier par exemple tozo zwa bana na biso spécialement lelo nazo zwa likambo ya mwana parce que likambo nazo loba eza likambo ya mwana donc eza jeune muto abengenga alobi ke non eza double morale ya biso ba parents tozo ebisa bana bakosaka te tozo kolisa bana tolobi na bango ke kokosaka te mais biso ba parents toza batu oyo tozo tambana kati ya lokuta même soki tozo sambela mais zamba biloko musu tozo sala oyo eza lokuta. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi jeune a lobi boy jeune a benga nga azana muninga na ye donc muninga na ye mama ya muninga na ye azwa muninga na bango voilà bolanda nga bien so bolanda bien ndenge tolobi lisolo ezo ya masolo ezo ebele chaque fois lisolo ezo bima bato bazo benga bato pe bazo loba soki temps et permettre biso toyeba toujours ça masolo mais oyo eza objet liboso to tchana mutu na biso ke to sala masolo eza te poto tcha mutu musapi poto finga mutu parce que je ne suis pas parfaite c'est moi-même donc tozo luka ko sunga na poto bima na kati na biloko oyo poto luka ko détruire bana oyo surtout bana bazana poto lisolo eza ke mama moko ya mboka ya poto mama musupe kosunga yo azwaka mwana na ye na poto jeune fille amemi ye na Kisasa tango ake na ye kuna na Kisasa bake po basala ba je ya mariage pote leki na ye ya mobali aza na Kisasa basala likambo ya lisolo ya libala pote babalana pote mwana na ya na poto ndeko na ya na poto mais loko moko ko souligner que mwana na tango bakende basala lisolo a poto oyebi ata tango loko ape biso to solo na bana te ata mwana na yebi ke wana za noko na ngaza nani bazana relation pena okangama te je crois que mwana na za kutu plus na relation na camarade na ye awa ke na noko be cousin ou bien sokini. Ce qui s'était passé, que tango ezala ke non basala soba nini, donc mwana mwasi wana ya mboka ya Europe na tanga kombote, bakoma ki na relation amoureuse na leki ya mama na ye propre. Oyo bango babanda ikosala ba relation sexuelle babandi relation amoureuse banda Kisasa jusqu'à ce que moi mbali wana azwaki mukanda aye na poto moi mbali wana aye na poto amesene ki na ye lokola lelo ba relation amoureuse comme lokola ya banyama bazo sala na n'importe quoi bazo sala n'importe quoi na ba famille donc ba n'importe quoi tozo banga su nzambe te mabe koti na kati ya ba famille kufe koti na kati ya ba famille pona esenga nzoto et tout ça donc moi na mosa comme ko bima na oncle na ye propre
ti oncle na ye en Europe awa bazo continuer relation wana ba camarade ya mwana mwasi na bazo yebise tika baza noko no eza inceste eza malamu te mais lokola bolingo eza bolingo donc basi bakotaki déjà na kati na ba relation na profonde donc siko bazali ko continuer yango jusqu'à ce que jeune fille moko parmi et a kokaki lisusu te abengaka mama ya mwana mwasi wana mpona koyebisa bi mwana na abimaka na ndeko na yo donc bapekisaki mwana na bapekisaki mwana lelo na yebi te soki ezalaka wapi nde na lobi mission nga nazalaka youtube este na banda babiloko na mpona oluka kosunga na compte ya Congo babiloko mosusu baonige mais na ndenge ebima ntango nasalaki yango bato bazwaki yango après babandaki koyebisaka babi mais mama Julie continue eloko osali continue eloko osali tozosala yango par la grâce de Dieu mpo tomeka kosunga na bandeko na ngai eza biloko mosusu tosala toyeba eloko moko ntango sikoyo mwana nakomi kosala bongo kufa ekoti na kati wana kufa ekoti eza inceste biloko mosusu ate esalamaka na ancien testament mais lelo esalamaka susu te tokomi lelo oyo na nzambe oyo apesaka intelligence mpe sagesse epuis biloko malheureusement ezosalama meme na bandeko oyo balobi bazosambela ma soeur poto eza paradis te na loba soki ezaki paradis eza paradis peut-être mpona moto azosouffrir mingi akomi na poto amoni ke non amoni nyonso mais soki totali poto eza paradis te poto eza paradis te hôpital ezali kufa ezali tokunda bato ebele na mboka nga avandaka bato babelaka bato wana baproblème ya ndenge nyonso poto eza paradis te eza mpe na bato mosusu soki lelo oke na kini omoni moto ndenge amonta bamonta ya mbongo oyo bato bana nango na bakini wana moto ya poto mosusu okoki kosala ata 1 million d'année na basalaire oyo tozwaka na babesoin oyo biso towana yango donc toza okokoka kosomba meme bile mosusu bandako na prix oyo ezobengama na kombo ya Congo te c'est pour te dire que ma soeur batela bana ono na kati ya ndako biloko mosusu tika moto ye moko le mosusu abunda combien ya bafamille oyo lelo bakoti na badivision na bato bango babengisaki na Afrique awa mais loko oyo osali ndeko na to mpe ndeko oyo kolandanga il faut yeba bien que yo sacrifie mwana donc osacrifie fille ya mwana ndenge eza wana inceste ekoti na kati ya famille kufa ekoti na kati ya famille donc kufa ntango ekoti na kati ya famille ekosenga sikoyo ke bapriere ya makasi mpo oluka sikoyo kobimisa molimo wana na kati ya ndako epuis nakoyebisa yo mpe noko to mpe tata leki parce que biloko eza fréquent nakanisaki kutu ke nini wana ka wana ezalaki isole mais lobi naza kolanda priere ya bostra nayoki paster ya bostra paster Charles Bameko azoloba ngo ke ya les enfants oyo bazobima na papa leki na bango na banoko na bango propre eza vraiment fréquent après bana o lokwa baza bango bana moko bakoli biso pe tolobelaka bango te ba message pété azoloba je suis amoureux de mon oncle je suis amoureux de mon tonton je suis amoureux de mon tonton nangina loba na yo tonton za tellement méchant tu es vraiment méchant. Comment yoko bimana mwana ndeko nayo? Tu es méchant, c'est pas gentil. Comment koiko kendo détruire ndako ya ndeko nayo? Comment koiko kendo détruire mwana ndeko nayo parce que yoza d'abord mukolo. Oyebi ke wana oza mwana ndeko na wana ko bimana ete quand même. Tu es méchant, il faut vraiment se repentir, c'est pas gentil. Et ça gentil te. Oyaki na ndako ya ndeko nayo te pour détruire mwana na quand même. Après, maintenant, je vais parler aux jeunes filles. S'il vous plaît, attends que non, quand on me sait, n'était pas tata l'équité. Nazo sabino biso patobe tamasoma comme sozo yoka. Tu te dis, mais c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas possible. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas possible. Yo pe jeune fille. Oyebi bien que on a sa tata l'équité. Non, oyebi bien kaza non, qu'on oyebi kaza tonton non. Tu l'appelles tonton, c'est pas n'importe quel tonton congolais. C'est pas n'importe quel tonton du travail. Donc, tu peux pas commencer à sortir avec ton tonton. Okoki kobimaka na tonton na ona relation amoureuse te ba jeune ya âge na omona abango te ba jeune ya âge na yo omona abango te po yo koma kobima na tonton na yo c'est faux, c'est pas bien hein eza bien te comment yo kobima na tonton no c'est la mort, c'est la destruction parce que bobomi famille hein bobomi famille sexe ezelo kokosaka nango te soki nzambe asala pena ke non akamata kashango c'est parce que yebi ke zo eloko moko boiza sacré soki eloko mo erreur esalamaki to luka nzambe mais arrêtez avec ces choses là yo ko bimaka na papa leki na obima na non kono obimaka so na tata mo so no bimaka non biloko toza okanisa biso toza okosa biso ba africain toza okanisa kolobaka mingi minga na zako yo katana mboko na sala en tout cas mindele makamsu basala mais biso eza biloko beleza caché na sa tapi o eza caché o eza mabe o esala maka. Ma sœur, il faut te bongo la motema. Toi, tu peux sacrifier bana biso. Toi, tu peux sacrifier bana biso au détriment que non, bande konyo se faut ba yana pour toi. C'est comme bana na bako mobimana ba leki na biso. Bako mobimana ba yana biso. Bako mobimana ba n'importe quoi. Bana o baza parce que bana sentiment moko na bana anate.
baza na sentiment moko te ozomona kaka intérêt na tozala ebele awa na poto et après okodétruire mwana oyo boti parce que bozala ebele awa na poto combien ya bato baza na baproblème na kati na bafamille awa kaka nde tofandi awa vraiment naye mpona kolobela moto mabe te bolimbisa ngai naye mpona kolobela moto mabe te. Nous sommes la bouche qui parle. Ce qui nous a permettre que nga Julio pe le longa pena koma koloba parce que nzambe pas moni que noto loba lemso ba pasteur lemso bazote ba beti ba lobi ou bien lokwa ba tabou ezala ke belé na tradition na biso biloko msuto lobela ngote biloko msuto zo lobela ngote mais il faut parler de ça. Il faut to koma koloba. Il faut arrêter avec ces choses. Maman koluka te mwana na wakende ko bala ndeko na mbali balobi ekangami na se kangami na likolo ekangami na se kangami na likolo. Koluka mwana otakende kobala ndeko na non ndeko na yo ba ibito yebya ngobie ke kangami na se kangami na likolo. Donc quelque part ba c'est lié na lien ya mariage. Donc il faut arrêter avec ça. Bengi sa moto mokolo a débrier vie na ye soka ovanda na Grèce ko vanda soki wa bengi sa débrier pe vie na ye soka ko ya même na Suède a bande ko boti ko détruire bana bato boti ko détruire bana biso tozo bengi sabino te po détruire bana na biso tozo bengi sabino te po détruire bana biso. Vraiment bolimbisa ngai soki eza moto moko akotouche ndeko koyoka eza ba masolo ezopesama e moto abengi nga pesinga na ngande na lobi ke na bémission na yo finga moto te na yepe vraiment mingi kotanga komba moto te. Donc vraiment na pesi bino mbote bele bato bakolanda nga lelo na lobelaki bandeko oyo bazobalisa bana na bango mpona likama mukanda bana na bakomi na ba relation amoureuse en réalité na bandeko na bango boza na bandako na ba problème ebele na bandako. Même ce que l'obi en oti. L'obi na oki pasteur à Bostra kolobango. A l'obi c'est fréquent en Europe. Moi, na zo mona onka j'aime mon tonton, j'aime mon tonton. Non. Toko ya peko ya ko zongela ba tata oyo mibali ya ba mama o bazo bimana bana ba mama na ba. Nzambe apambola bino, asa bino bolamu semaine mobimba, asa bino bolamu vi mobimba to pesa bo moyina biso na maboko na Nzambe parce que moto apesi pena bo moyina mobimba na maboko na Nzambe avant ça likambo za Saint-Esprit akolobela yo. Toko sala mabe o musuto o sa. Nzambe apambola bino, vraiment journée malam journée kitoko na bandako na bino, bozala bien boyamba Yesu Masia. Donc biso tozaka la bouche qui parle. Nzambe apambola bino, merci beaucoup.